www.diaspordc.com. Ogi Lokwele, dans le cadre de l'émission Une voix, une chanson. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un artiste de talent, un grand chanteur qui évolue dans un grand orchestre de ces pays. L'héritage de celui qui est parti il y a pas même une année, celui qu'on appelle Papa Wemba Bokulaka, le vieux musée, Floridol. Azwaki mérite ya ba kombonyo so parce que salaki batu ebele et le dernier azalaki ko bimisa ko fula ndenge to barana jargon et musique, il s'appelle Joe Lenoir, artiste de talent. Papa tapisi ombote déjà. Ouais, bonjour na yo pena batu nyoso ba Holanda biso. Est-ce que vous avez un trop quoi? Nada sûr que poto bana ya Europe, ya Asie, ya Amérique au bazomona yo lisusu lelo parce que déjà après un temps de maquis mais Joe Lenoir à Kindawapi, Joe Lenoir et beaucoup ne savent pas que tu es rentré dans Viva la Musica. Raconte-nous d'abord et ça la kindenge nini moko monani susute na Viva et puis ozoni. Bon, yo bika eza parcours ya biso ya mission ndenge ezaka nango ermo boye entourage pe groupe o memo na bobungi ndenge mona na ningana ka moke ezaka en plein clip na biso ya maître d'école au tout ça na papa caporal donc na ningana mo moke et par après na yiki ko zonga mutu a te place on a oyo na place na outil vomena zonga na place na outil po au monde mambango ezaka un peu bizarre. Rosa lo sala na grand hôtel moza ko envier bateau ba sala na même ligne. Bateau ba na même ligne baza ko envier ba yo sala na grand hôtel. Donc ndako la la te moye besike tangeza te. Il faut là la wana ba no plafond boy donc na fanda ki na fa na habiter. Place na ngai eza awate. Place na ngai eza ki wana te ne siko na kenda ki wana c'est pour cela. Na ki sola na papa pa yo benga nga en tout cas na ki obligé fona zonga na parler na nga. Parce que je me rappelle que na Viva la Musica, tu commençais déjà à prendre une place des choix, surtout na pembeni à papa, toujours azali au kangayo pembeni Joe Lenoir, maître d'école, un chef-d'œuvre de Papa Wemba. Dans cet album, il y a une chanson chantée, interprétée par Joe Lenoir et Papa Wemba en duo. Le titre c'est Caporal. Est-ce que Joe Lenoir peut se déchaîner dans ce titre Banapotoba? Si lila moto akisi mazuli kanisa ko salisa kermes pas un espace ngana zamba bolingo na yo na zanya tanzeta ko batama moi susi carnivore la zala na batandra sozala ki kopesanga awa yo tunenga le dos yo occasion ko dévorer jo pona yo oh je suis massacré mawa extrait de la chanson Caporal que j'ai dédié à Nancy Nyunga Kadiombo na Paris. J'ai dédié également cette émission à celui qu'on appelle Widi Kouyenga les pacificateurs na Paris, pourquoi pas Bobo Yoane na Belgique, Joe Lenoir wana extrait à Caporal. Bossali Maki, il fallait que tout le monde en a contre-temps. Vous avez eu combien de temps dans Maki avant que Bossala sortie officielle? Vraiment, oui, depuis Papa Koufara, Nanti Bisso Viva la Musica, tout ça là au Kende, dans le cimetière, on a été. Keno Bisso tout au ghetto déposé, va fleur, na Bisso et tout ça. Mais tellement, vous avez matanga, même hier moura yemba ngo na nzembo a blessure, matanga ici la rambango et pas bapaya. Mais bakolo nango ici la raté. Alors tout avez na Maki, tout ça presque 2 mois. Pour na kaka si ça matanga to zo mo cohésion pour to banda boulot na biso to beta vendredi mais jeudi to kende biso tout groupe na cimetière to yeno tika fleur na biso que papa pe sa biso lupemba ndulo to beta vendredi pe efungole la biso nzela ataya zate po yemo lo baga za de génération en génération donc il y a daya ki wana atika ki be élève parce qu'il y a za maître alors biso ba élève voilà to za prêt ya au défendre kombo wana Viva la Musica. Viva la Musica, il y a Papa Wemba, ils ont héritage patrimoine national aujourd'hui. Banzimbo Eza Ebele, c'est une émission des chansons. Totolanda extrait à Caporal. Qu'est-ce que tu peux encore nous proposer? Public Nayo Balingako Bayo Kaoli Susu. Talanga imwana mawa na yelela yo moyamba ninga na ye mulana moipe baninga nanga mulana moipe baninga nanga
ya salamata kokolaka na baninga bayelango kasi nga nazanga bandeko Nzambe pona nini osala ngai boye pona nini Nzambe osala ngai boye bamoni nga pamba batalinga zero bamoni nga pamba batalinga zero jeto sigalo makambo ngoyo. Voilà, j'ai dédié cet extrait de la chanson à celui qu'on appelle Joël Ndjibou, le jeune pato en Afrique du Sud. Maman Satou Afrique du Sud, Nazope Sabino Mbote, Blaise Kalama, Nazope sa Raymond Zamundi. Raymond Zamundi, je répète, Napesio Mbote également, place aux Zolanda Bisso, parce que Diaspora RDC c'est partout. Dieu les Noirs, Papa Akei, Ezaki Kambouyama, mais en tant que des soldats, parce que lui c'est un chef d'armée, il a formé des soldats au Bozo continuer les lots, Kosala Moussala. Il y a un hic, quelque chose qui se passe derrière Papa Wemba au niveau de Viva la musique, à Torulukato survolé en Okaka parce que ce n'est pas vraiment de notre ressort, M. Zaraming Koyemba. Mais vous avez été pendant 2 mois à Maki, les gens sont revenus, Ben de Son et tous les restes. Il y a un problème qui est là, le problème c'est Pati Pacheco. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, Pacheco, Azaba Viemo Bayamba Biso très bien. Sur l'émission, on a passé Mota trop. Baba Vio Bayamba Biso très bien à vivre. Moni Pacheco, depuis Viazalaka en vie, Pacheco a su na vivre. Akenda Salab album. Bon, bien sûr, mais Bendo Akenda Rape Makamunae. Bendo Pompon Akenda Mamuna Bango. Biso Totikala Iko Fan n'avait pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc Pacheco, Asa une personne au monde en athée. Na habité Papa Wemba, c'est un chef coutumier. Yazolo Bagaza, prince à village Molokai. Bon, na habité, ceux qui chef coutumier peut bazarana prince. Jamais, je ne crois pas. Donc Pacheco ayaki na répétition ayena désordre, bakutana ina chef d'orchestre na Tosha. En dehors à Makambo, il y a siège et tout ça, va faire des soleil entre bango. Mon amai, il faut un mouvement, il faut un mouvement bonabo. Ndenge ya yela ki na répétition, je te dis, ezalaki na habité sur la kuluna to ndengeni. Ko bamba ba milangi, donc répétuer katani. Pacheco aza fait na biso. Soki otaye chemin na ye, ataye chemin na ye. Biso toza wana toza Bendo Azali, toza wana na Pompom yake, toza pena équipe complète. Donc en minute eza local océan. Océan supporter la bêtise et supporter la salité. Donc il faut une salité na yo et au dégager. Alors biso to on a besoin tous en bateau yo, baza conscient ya ko défendre cause ya viva la musique. Oh mon gars ça l'orchestre na que ça un orchestre na mais biso to na pour na vie. Pacheco ngana ko informer bino que Pacheco ça l'orchestre na et répétaka bazana ba CPP ni ainsi de suite. Bon biso viva la musique. Et donc ça masolo moto kende nango penalty. Donc en réalité ce qui est le photo to clore dossier Pacheco, c'est-à-dire que Pacheco est un trouble fait pour le vivre à la musique. Mais oui, c'est ça. Pour yo comment orchestre oyo ozalaki vient na yo dae vieux wa mema ba poto asala moniso mambwebele bele roya te que no wana pona ngana mona yo za sabotage. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mambo yo ngaboyo angaya yo melika monini nangai mwana ya mama bokolisaki ngai na bapasi ya bapaya o na nyoka makina fimbo ya bapaya bobomeli ngai banzambe nyonso ya Afrika. Manu Tiboula. Voilà, c'est Viva la musique. Donc vous aurez le plaisir, hein, parce que l'émission Une voix, une chanson, c'est plus ça. Donc nous donnons le temps à nos artistes de s'exprimer. Voilà, Joe les Noirs, Lelo Oyo. Parce que déjà, Tozobe t'a dit solo et à Viva la musique, on ne te voit pas pour l'instant faire un groupe et tout. Projet à Viva pour l'instant. C'est quoi? Bon, tout est déjà maquis, donc tu sorti na biso sorti on est déjà to fungoli nde masolo nyonso. Oyo amona ke abetsa viva la musique ayo betsa biso. Toza wana pona obeta ba concert na biso to répondre ba répétition na biso et tout ça. Donc activités sont normales. Ba oyo roya ba projet na biso bino bozana ba journaliste boza car informé. Pona lobelo mo boso et se réaliser té
bakosaka TV bakosa te po bato bazotala kokosa no na radio mais TV roloba n'importe quoi ce que bato bazela jour yango oyo opesa ye bango esalami te mbala simo ya sopesa programme bata wana ventire wana makomba alobaka wana tika nazuya ta ima nazoloba ba Blaise Mbuku bave na ngai président Chikito Mushashino donc bango nde bava wana pona biso donc tant normal jeza nango bien de wana ngai. Alors cet extrait qui va suivre maintenant na zo dédié on a aimé beaucoup masana ngai propre na les filles lokwele pesa zolanda biso na partir ya Beni Jolé Noir yeyo non Jolé Noir moi na mabele Jolé Noir yeyo Jolé Noir ba c'est pénaliste en tout cas wana zongisi bango na bakaka yo na beta no ba vocal nga otonga na ya viva donc yango wana Joel Njibu na pesi bino ba mota trop vena nga pichwa bongo donc pozo Golbachek bino boyebi masolo ne bandaka tala to yo sala omna na mabele donc to simba na poto tombolelo bango ezala ka bien ouais to za pa bazeka kalombo donc to tombola masolo ngo ezala bien mwana twe fidèle wani de Castro wetwe Charlie Prince bolingo nona maboko no mei mele mangende zelanda kwa libala zala reconnaissant mobile avino fidèle ale masaba o wanezaki ya avocat na sala nzembo to embelaki fidèle de Castro ono yemba suturu eza to sala na parci par là na nzembo Costa Mpito na musika za na PCP wa mota trop donc José Motuale Amé bon anniversaire tika nazala tawana nyokolonga façon nyoso lingi ne me dis jamais koboyingai wanozaluka na koma kilawe André Kibingwa parti ministre de ma campagne Tati Bushiri donc babibiso ya loyembo sans loyembo ma trop quoi. On est par-ci par-là. Par-ci par-là, on a bandé dans les bosses fidèles des cassos, donc des chansons, des vocales, on en est et confirmant on a Katia Viva la musique. Après, tu as fait un long chemin na Katia Viva la musique et Zambo Oyo Poimba, il faut ça. D'abord, intégration na Viva. Parce que c'était pas facile quand même. Ici, dans la casa de canto, il y a solo. Est-ce que l'intégration, c'était comment? Il y a des facilité. Papa m'a bêta na mission ndenge na ndenge OM subiso te loti. Donc ngai goya na test na Viva ezwanga pena 7 jours. Oya osuka libanda na ba maître bazobelela bazo embisa yo. Yo ebi ngai à part ba orchestre na biso to beta na quartier ba Bagdad City, ba Cordon Bleu tout ça. À part yango na go beta na orchestre na vie Joe Mubiala kolonga pa Joe Mubiala na ka pa tatezala na ngana lekinzela mais tina go ya Viva parce que ezaki place moko boy même ngamo na banda ko environ de moi trop souci na ngezala na beta pembe na papa wana na yaka do basuki sanga na pop mais au mona ma ba ya kuna donc bazo bosser dire vie beaucoup la zakuna nzambe na osandeli pour na mona vie wana au Suisse ça va mettre là pour ba côté ça mais bazupe là ba tiena poche mais tellement de souci na 7e jour dans le bas pena na décidé na bindeza bo jour na lelo za jour asuka so il vraiment za ka kendera bon na fin na parler mais orchestre na yaka wana beaucoup ayo kaka so ba ça na ba répétition ti butu ndeza afani so na bato pour na moi stratégie tout ça mais la bonne petit bon azo kaka so mba kula libanda peza boluka boko tsela ka e pour la bezola yo kai bo ezala kaka omona kaka mutema mabe musique ndenge ezalaka mona mutu bota mona maya so ya ko kase biso pe na mama mbele 7e jour nga pe na eba na ateke beaucoup la ebisa bango bongo na pesi na nga na André Kibingwa mota trop donc viona ndero simba nga bwe na loboko me kotinga tina ta lopango na kotana bwe vese na do petit yo e viva yo yembani na viva papa embatele maboyo tele mabo yo yembani bolonga bomimse mais on a envie que la lembana nzoto na vie mais ça c'est quoi ça na essayé wato kende na fe na ngai nani Junior Mavinga ye pas en Afrique d'ici on a pêché ba mbote belé Junior Mavinga ya ebi lisolo na zo beta ya ebi yango donc ti abenga wala se na do singa oki na lembi nzoto Junior Mavinga biso abi vie ata so bozwa ete ayemba na kaka après so asi so yemba to bimi na biso na etoki ngano saminene vient André Kibingwa bendinga abi leno yo akabwe ngam na kotisio na temi na sanzete segonde nzete mo ya avocat wala
La temi na sans état vocal on t'a vu beaucoup les on a bien kilote single na bi ah viens moye mutuna lugara yeyo. En tout cas lelo pena na sala likambo oyo sala ndene tidongi na zoemba ya suka na ngai. Zambala la te courir ki. Pouf courir ki. Ah bon. En tout cas bon ça va guitare acoustique bilo tout boya la loi. Na ya 40e musicien. Déjà ba rekitaki bato basala de clôture donc ezaka mama nzambe pour nga mère na ndem datina na kota viva donc na une bénédiction mo boye oyo utai déjà parlé donc nzambe déjà tchaki le boko po etanga mina se etanga un peu likolo donc tangu courir kei beaucoup là en tout cas bo zo ba guitare acoustique ba guitariste ne so batanda mi tous les chanteurs bola noir taka o esikat 39 tout batanda mi liboso nga mona mawate na zongi na ngasi ba ndi premier vocal à pointer deuxième vocal à pointer troisième vocal natama musapie na ndenga sima ah oh natale msumu tout monde na sima na rien toi viens oh na yeko et ba betele so rythmique ya chérie Maria donc na vocal o yelanga wana na comprenate donc na s'improviser ka mbala mo wana na kenda nango maman on a sisi beaucoup la kati ah ben en tout cas e belé boza awa on est boya ki la bilo kaka la ba kisi la bilo po bazwa bilo mais si quoi pela la so ka le côté Petua yembio lelo muta epatengeza Petua. Viens tala. Kena randa una bino kaka zoba bagage na oyaka. Na ebisa yo. Et ça là un plaisir moko. Junior mavinga ganga. Ouais. Yo ka vesena o nganga na stand up sepeli. Donc on a un plaisir moko zo idete ti lelo yo. L'échec yenda comme les premiers. Donc on a zapete que non ngam naza les devant. Mais je suis le capitaine de l'équipe. Pour le moment, Joe Lenoir, les capitaines de l'équipe, Caporal Black donc. Sky Mavinga, à partir il y a Afrique du Sud, j'étais dédié l'extrait de Chérie Maria. Parce que Chérie Maria, ils ont première version, deuxième version révisitée. Maintenant, Chérie Maria, Joe le Black, capitaine de l'équipe, à côté de Katia Viva la musique. Bayoka Yonam Chérie Maria. Chérie Maria. Chérie Maria. Chérie Maria. Lelo na komi pastan e panayo. Pona zanginde mosolo. Obosani le temps passe. Papa signo ngai na monaki ponayo. Bolingo pesinga ta merci ta. Pa baboti bayo ba finginga. Pauvre malheureux mon bola na zanga. Eloko nini yango nazali na yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakotia vi na nga na danger na fibo fosa. Et merci à la nzembo extrait na dédié un peu na vie nanga et merci à la pourquoi pas bah vie na biso ya kaela ya mabele Joe Lenoir on a extrait à Chérie Maria au TV voilà musique on dit maintenant bah ça y est facilité c'est vraiment facilité nous batte que ngam na yaki wana ngam na des grands chanteurs ou les chanteurs nyonso bazo que je ne crois pas mais ça y kaka moi ba critère mususu ba doit na ngote a critère mususu ba doit na ngote bon na nyo batte que ngam na yaki pe na donc na kokana nyonso non ya bongo te mais boulot na ka ne mutu et ça le que na fanda pe na papa ezara musala pande o musala na ebité tokuta na omona fait beaucoup loapi na cop nini déjà boulot nem de 5 na vie on a mais apprendre nga mo ebele expérience amakambu ebele monsieur za oloba bohite na Katia Viva Lelo tu dis Lelo c'est le capitaine de l'équipe mais si on peut parler en essayant de brosser comme ça organigramme il y a Viva la musique à Lelo on voit qui en tête et puis comment ça se constitue et le réseau bomamboka nde yango et loko ezobo mamboka yango batu bazowele la base à la leader alors que maître Emora loba que no orchestre na mutu nyoso za leader siko so tobi que no ngabe papa benga na leader okuna binga leader donc to zandeni to panzana donc via tike biso na structure na biso to za wana mutu akumbela biso to bano likolo c'est mère Amazon à part mère Amazon bato bureau baza ba venanga Didier Bokelo ba Marie-Laure Ozaï comme manager yavie Marie-Laure, Bobo Chibos, donc basé belé. Na orchestre, to garder structure na biso to chanfulankanda, aza présidente, aza leader ya groupe T, mais aza chef d'orchestre. Na minute mutu mota lo bageno nga président. So bio président yo ma leader, est-ce que okorosa ma comme beaucoup la bande rosa na bato.
au kokangote pour y avoir que fan kokangote voilà mutu mota kokango to tira mso sambrier oh nani rien muta leader a muta te donc biso so to ba mission ndenge moko en dehors ya biso to zaka na mutu mo total o aza comme en tête c'est to chafuna kanda et pas na biso ba mission donc si y a un problème to yaka nango pa na yenda o mema na bureau et ke nango pa mère Amazon c'est un peu ça quoi. Mais maintenant, beaucoup les partis Atiki un album qui était en chantier, l'album est sorti, Forever Papa Wemba de génération en génération, l'album est sorti, des promotions sûrement, Borobé Téléon, concert déjà. Oui, concert est allé, au monde grande tout au bêta vendredi pour la sortie album à papa, tout bêta vendredi, tout permis pour tout travail pendant 2 mois, tout un mois repos moi il y a 1 semaine. Après on a donc mamutu et yanango Joe le Black, Joe le Noir, Batubaye Belio, tous ces pela, n'engeza boué, poto bamasa tour balanda biso, liban namboka bazo ces pela parce que n'enge baye Belio moyembi, n'enge peka rozo yemba, tous continuer émission à biso, des bonnes choses qui ne durent pas du temps, tous s'acheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Tadingalap à partir de Chine, je te salue mon président à partir de Chine, je te salue. Pius Bunga aussi, je te salue. Je salue pourquoi pas Dien Simba à partir le coordonnateur de Diaspora RDC. Toujours continuer Nayo, Joe les Noirs parce que Koyim Bande Moussala Nayo. Et le Rom Sousouté. Alors Banavi va amoureux à musique, Bayokaro di Sousou. Ozalina nona motema Ozali kaka nesika ebetisaka ngo liwa pani matote la vie ezali libonzame tika kolela lela kango talanga yo moto nalingaka yo na ye ngongo na ye balingo na pangwisa yo mana miso na ye ngo bolingo nanga bolingo nanga Ranialem. Zemboyo et bandaki ko fait télémissa kakabatu ce qui a monto na yo nengozo interprétant on a papa c'est une chanson magique et tout ça. Joe les Noirs, j'ai eu le plaisir, j'ai promis aux téléspectateurs de Diaspora RDC que je vais reprendre une autre émission avec Joe les Noirs parce que sentimecilité tozo chuté malheureusement déjà, tu as eu moi une petite aperçu, il y a programme, il y a Vivala, Musica, Malobepa Nayo, avant que je ne désannonce l'émission. Qu'est-ce que tu peux dire en regardant les gens qui sont à l'extérieur du pays et qui vont te regarder? Quel est le message que tu leur lances aujourd'hui? En tout cas, merci à trop, na soutien nayo. Dengue de jour yambinga bonne émission nayo, ils ont déjà contribué belé. Et pendant que on appelle sinon yo merci sono lo bana public les autres la biso bo soutenir la biso bo ala te bato même sous que no bazaika so papa za na ndako bozo ke belé na parler ton papa odaye bo sundoli bo ebité ke pas za na bana bobo 5 ya bana pe osali sabino donc bo soutenir biso vive la musique soutien za ka mbongo te conseil na bino mambo belé osa pe ke no biso pe to kende liboso donc ya mingi lo bezate ya mingi pe no lo beate elonga na 5 za ka soutien botika biso te Otika biso te po biso amisie to sala na biso boulot na biso meto kotsa libenga te quoi. Tozana ba mbongo te o ya oleka ba émission ko futa na ba chaîne pour la promotion. Yango ne bino ba fanatique o bino bozana besoin bo soutenir vive la musique et vous allez primer quoi. Na pesi ba mbote na nga trop na Joel Njibu. Na pesi ba mbote na Pichwa Bongo poison de Golbachek. Na bo Saint Sky po yebi gande Holande to kozara. Vena nga code ko bongalanga. Code ko bongalanga na pesi ba mbote trop président Chikito Mushashino. Na bosani susute ah là là Fanny Nafi Bofosa na pesi sumbo teatro na venanga manuti bula Tigana Zoriette à la pièce maîtresse Gento Sigalo et Stash Seke en tout cas botiga bisote ba mota trop na elash ba mota trop na Ezia Esenga ba mota trop dans na bato pe boyoki te bolimbisa tambala sima donc c'est un peu ça merci beaucoup.
Merci Joe Lenoir, Ezekiel Kalumbo à partir de la France. Je te dédie cette émission. Et Messiala, merci pour ton assistance. Viens dans propre. L'émission prend fin. Napesi Mbote Makasi na Nancy Nyunga Kadiumwa na poto ya solo. Merci à toi pour la soutenance. Tati Bouchi rivé là na pesi ba mota trop quoi. Tati Munkana na pesi Opembo Théâtre. Merci à vous tous. Mais Joe Lenoir toko kabwana boité. Tous aussi sa émission où on a extrait à blessure parce que blessure, bien que on n'est plus dans le deuil, mais cette chanson là quand même c'est au-delà de la chanson qui pleure quelqu'un, c'est une mélancolie. Est-ce que toko tika bon kanelo na motema na préféré na lela ya kobatama noki maloba balame ya crocodile oh moto aza mordu na sango ya liwa basale hémorragie esengo atikali kaka na mawa ongo mbisi soki ndo bapeshere bendi ye ezali te mainde trahir ye kanda ebaleo Ouais. Jérémy Makai a été à la caméra. J'ai dit merci comme ça à Dien Simba, Gloire Ewelo. Je t'ai dit merci également. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Diaspora RDC, c'est comme ça. Nous, on vous donne toujours le meilleur de ce qui est sur le marché. Je prends rendez-vous avec Joe, que nous allons revenir avec lui pour une deuxième émission, pourquoi pas. Moi, je vous laisse entre la compagnie de Diaspora RDC et je vous retrouve dans un autre numéro de Une Voix, Une Chanson. Merci à vous. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.